bandeko na nga ba Congolais, nga tangu namonaki mama Kipamvita pembeni ya papa Simon Kimbangu, lokwa na yebisi bino ki nayeba ye nanga mama Kipamvita te, nayebi nanga pe histoire na ye te. Yango nazoyebisa bino bandeko na nga ba Congolais, gouvernement fo ba historien batangisaka bana na biso kuna na Congo, ba histoire pe ya Congo pona bana na biso ba yebaka. Botala ngai na age na ngoyo nayoka na ngana kombo ya mama Kipamvita mama Kipamvita te, na yaki koyoka ngo kaka na 2021 na ndenge na monaki ye pembeni ya papa Simon Kimbangu. Siko nga aza mutu moko soki na moni eloko ndenge wana molimo na Nzambe lokwa pesenga deja explication ya vision o ya lakisaki ngai. Tangu na wuti musala siko na ye na koti na Google na komi mama Kipamvita. Tangu na komi mama Kipamvita na moni ba komi héroïne africaine. Ba pesinga pe dati o ye abotama na 1684 na Royaume Congo. Akufa na 1706. Na ekoloba na bani siko kotala makambo na ye nyonso na ekomona ndenga zalaki héroïne. Makambo ezokenda pepe ndenge moko na papa Simon Kimbangu. Makambo ezokende mona papa Simon Kimbangu ndenge aboyaki injustice, aboyaki makambo ya kokolonize batu, makambo ya kodomine batu, aboyaki biloko wana na eko comprendre bi yango na moni ye na suka yaki kote mapembe na papa Kimbangu. Yango fo toyebaka ba histoire ya mboka na biso. Ngai ezalaki na avant président Tshisekedi Fati abonzela mboka epa Nzambe. Nga na monaki yango déjà bien avant. Na monaka président Tshisekedi Fati azo bonzela mboka epa ya Nzambe. En tout cas tangu na lamukaka na sepelaka na révélation wana. Na sepelaka nango. Après sali mikolo na yepe ko yoka. Shalom, peuple de Dieu, mbote na bana nzambe nyonso bozo na biso place ezwami bino. Vraiment kolo a pambola yo mutu ovota la biso de partout dans le monde. En tout cas, nzambe azana biso longo. Nenge David amisana ko sa biso ke vomie mukolo moko apamba kofanda na présence ya nkolo ke bozala 1000 ans libanda na ye. Et na yango tigete loko zolanda biso na wa biso mission Parlement céleste. Nzambe pambola yo a pesa yo ba posa motema na yo au nom de Jésus. Oui, pour nous banda bongo, te remercier Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié, soit sanctifié. Merci pour ta grâce. Merci pour la faveur divine au salut biso, na kombo na Yesu. Amen. Oui, toujours un message à notre maman. Maman Eugénie depuis la France. Et à Zabongo, on a un message très important. C'est de l'émission, mais on a dit tout là, un message à Liboso. Et avant tout le message, j'ai dit aussi un grand merci pour la remarque, le soutien, la critique, les commentaires à Kitoko, les questions. Et moi, aussi la force, on a dit ce pays, monsieur, pourquoi pas derrière la caméra, monsieur Dédé Mungu, merci beaucoup pour la image Kitoko, aux balancer les biso. En tout cas, merci beaucoup. On a passé sur maman Nabiso. Un grand merci. Nzambe Apambolayo, maman Eugénie. En tout cas, Abatfelayo, sagesse, intelligence, les sous soit continuer pour formuler la mission. Notre maman a vu quoi, bien aimé, on a passé sur moi goût avant tout le message. On a dit que mon corps est plus de solution pour l'amboka. Tu sais que même dans la spiritualité, dans les temps anciens, ils ont un makambo et basalaka toujours. Notre pays, République démocratique du Congo, ils ont un président au Balekana Bato Baleka Kala. Basala ba science, ba pratique na bango, ba sacrifice na bango. Ça peut être aussi moko ya malheur et ya souffrance biso de autres traversées. Gloire à Dieu. Maman a besoin de bataille ça qui est na vision l'oro moka kitoko. En tout cas, on a lié aux ala scotché branché, tous verront vraiment à l'émia. Alors suivez et puis on se retrouve tout juste après la maman la biso. À suivre. Shalom, shalom, peuple de Dieu.
ngai ndeko na bino servante de l'Éternel na liboso na bino pona kopesa message oyo Seigneur apesi ngai napesa bino pona mboka na biso République démocratique du Congo. Liboso ya kopesa message oyo na kobondela liboso. Père éternel, papa napesi merci. Na ndongo pesi ngai susu makasi lelo ya kotelema liboso ya bana na yo, liboso ya batele na bango, liboso ya portable na bango pona kopesa message oyo yo opesa nga depuis na 2022 lelo oyo esali inane yango o permettre lelo oyo naeba kopesa message oyo. Tika te mwana na yo nyonso tu akoyoka message oyo aza na kundimake yo okosala yo osi osali ya minene na kati ya mboka République démocratique du Congo, osali deja ya minene na molimo etikali tomona ngo kaka na nzoto. Papa napesi yo merci, na kumisi yo, na sanzoli yo, na kombo na Yesu Kristo. Merci Jésus, amen. Peuple de Dieu, bandeko nanga ba Congolais, avant de donner cet message, avant de donner cette vision, on va d'abord lire dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On l'on n'y prend point garde. Bana Nzambe, ndenge komami na mukanda ya Nzambe, Nzambe alobaka d'une façon, Nzambe alobaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe ayebi ndenge alobaka bana Nzambe, boyebi ndenge Nzambe alobelaka na ba façon ebele. Ngai lokola molimo na Nzambe atianga na motema esali deja bambula nasambelaka mpo na mboka na biso Congo. Ezalaki na 2018, naloba début 2018, janvier 2018 tina décembre 2018, avant vote oyo esalamaka oyo président Tshisekedi akomaki président. Avant vote wana ngai molimo na Nzambe atiaki ngai na motema ke nasambela mingi mpo na mboka na biso Congo, mpe ndenge atiaki ngai na motema ke nakotaki jeune moko ya mbula mobima na ndolala na se, pandai nani wana ndolala kaka na se, nazwaki journée moko nazosambela kaka mpo na Congo. Na semaine mobima na ba jour na ngana osambela pona likambo mais journée moko na bandozwa kosambela nango kaka pona mboka na biso République démocratique du Congo. Na ndenge na bandosambela pona mboka na biso République démocratique du Congo, Nzambe pe bandola kisanga makambo mingi na ba révélation na ba vision makambo ebele na yebi makambo ya Congo mingi kana na ba révélation na ba vision. Surtout ceux qui nazwi kaka repentance o ezaka na Daniel 9 o Daniel abande kolela pona mboka na ye, pona mikonzi na ye, popo na ekolo na ye. En tout cas so nazwi repentance wana ya Daniel 9 na bandika kosambela ngo na kotanga ngo na nyonso tina bandosa la repentance ya mboka na biso ya mikonzi na biso nyonso to bakoko na biso basala nyonso tu na bandi kolela Nzambe. Vraiment nazaki pa ya kolela Nzambe na kati ya motema. Soki nazolela Nzambe ndenge na mona Nzambe akomola kisanga makambo ebele. En plus nazaki pe na ba combat ebele bazaki ko combattre ngana modèle moko ya kosaka nango te. Batu bazo baluka penza ba nyama boye bazo ko combattre ngai, mais nazalaki kaka na kondima, nazalaki kaka na kosambela po Nzambe wana vraiment asa na kati ya mboka na biso Congo. Surtout so na tel ka makambo nde bande ko leka na kuna na Kivu nde bazali ko boma batu nde bazali ko
kata batu na ba machete so na kanisi ke eloko wana na makambo ya election ave sala mandenge makambo ndenge bande ko leka so na talika makambo wana réseaux sociaux na mi pesi penza nzambe kito sana na kati ya mboka na biso grâce na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo na ndenge na mi pesa ki wana kaka na kosambela en tout cas nzambe pe lakisanga makambo ebele eza na misusu na sina lobango na réseaux sociaux mais o ya permetanga na loba na sina loba mais o nanu ya permetanga na loba te na loba yango te ezaka na motema na ngai après toyeki kokoma vendredi ya le 4 mars 2022 na bandaki kosambela vers 3h du matin na 3h du matin wana na ndo sambela pona 6 osambela ba 4h30 pona bongama pona bimandaku bino mo bobi biso en Europe to bimara tongo pona bimandaku na ke musala siko tango na osambela ba 3h du matin wana na moni sikoyo na vision na ngata na osambela na moni roi ya ba Belge tango na moni roi ya ba Belge afas na ye na moni papa Simon Kimbangu afas papa Simon Kimbangu siko roi ya ba Belge na papa Simon Kimbangu ba telemi moko kote après tant na moni bango na pembeni siko ya roi ya ba Belge na moni papa Kabila après papa Kabila na moni papa Lumumba mais papa Lumumba na yebi na tanga pesaka ba meeting na ye na mona kai alataka ba bilamba normal na ndo mona pas alata bilamba normal mais na moni ye na tenue ya ba soldat na tenue ya ba commando na moni vraiment na tenue ya ba commando siko musika na bango penza na sima na bango musika na bango na moni Mobutu atelemi kuna sikoyo place na mona ki papa Simon Kimbangu afasi na ye roi ya ba Belge pembeni na ye papa Kabila pembeni na ye papa Lumumba alati teni ya ba commando sikoyo papa Kimbangu na roi ya ba Belge bazo loba bazaki penza ko loba oya loba sikoyo nga place nazalaki nazoka nanga makambo bango ba loba te na telemika bona otala bango na vision na omona bango na bakutu na telemi na vision nazo mona bango nga nazo konena nga prière na nga normal ka nde to sambela nazo sambela pona Congo nga nazo konena nga prière na nga na munoko maintenant nazo konena prière na nga na munoko na vision nazo mona ka ba image wana nazo mona papa Kimbangu azoloba papa Simon Kimbangu azoloba roi Baudouin azoloba Baudouin te ezaki ka roi na mona ki roi moko ya ba Belge roi wana azoloba papa Simon Kimbangu azoloba roi wana azoloba papa Simon Kimbangu azoloba roi wana azoloba roi wana azaki roi ya ba Belge roi wana azaki roi ya ba Belge sikoyo bango mibale ka mutu awandaki koloba ba papa Lumumba kuna bango banda olobe loko te ka bango mibale bazoloba même quand pe bango ba oloba ngai nazoka nangi loko te parce que nga nazaki ko continuer prière na nga kaka na munoko siko ba vision wana eza naza komona ba vision wana après sima na moni na gauche na moni ba mindele ebele ba nanza mesu na ebisi bino bandeko na ngai ba congolais so na ebisi bino ba mindele ebele bazalaki ebele na gauche wana siko côté bango papa Simon Kimbangu atelemaki na roi ya ba Belge na papa Kabila na papa Lumumba na teni ya ba commando mais nde na ebisi bino Mobutu azaki musika zepe musika za sima la bango me musika sikoyo na gauche na bango na moni mindele bazoya ebele siko tango ba mindele ngo bakomoya bali bakoma ka pembe na bango ba mindele ngo nyonso bakwei mindele ngo nyonso bakwei bandeko na ngai ba congolais siko tango kaka mindele wana bakwei mbala moko na ye komona na pembeni sikoyo ya papa Kimbangu na moni mama Kipamvita nga na yebi mama Kipamvita te nga mama Kipamvita na ye koyebe kaka na ba réseaux sociaux so na ba fin 2021 ba fin 2021 na ye koyeba mama Kipamvita na yebi mama Kipamvita te na moni sikoyo mama Kipamvita atelemi sikoyo pembeni ya papa Kimbangu mbala moko vision esili
vision tango esili nga siko tango vision esili lokola bando continuer prière na nga siko nga nazara soki nazomona vision nazo comprendre eloko moko te ou na sali révélation nazo comprendre eloko moko na révélation wana te après na bando tout na Saint-Esprit molimo na Nzambe expliquer nga makambo yo lakisinga o nga nazo comprendre eloko moko te makambo oyo lakisinga nazo comprendre eloko moko te après soki ka na tuni molimo na Nzambe ndenge wana aubando expliquer ngai siko na moni vision wana nyonso tu ba scène wana nyonso tu na comprendre nga ata eloko moko te parce que na bando yo kalanga pe makambo ngo ba oloba te siko na tuni molimo na Nzambe dengo wana mbala moko Saint-Esprit après Saint-Esprit aye kopesa ngai explication alobi na ngai ke bamindele ndengo moni bango bakwei wana bamindele basi ba échouer na molimo eloko nini bango ba échouer na molimo ndenge balingaki ba balkanize mboka na biso na molimo deja basi ba échouer yango wana omoni bango ndenge bakwei ndenge wana bandeko na ngai ba congolais boyoka ndenge molimo na Nzambe alobaki na nga alobike bamindele ba échouer ndenge balingaki ba balkanize mboka na biso ndenge balingaki ba kata mboka na biso ndambu po koma na parti na bango ba échouer na matoi na ngai nayokai kaka mindele pe ba o na monaki bakweyaki wana ba o bakweyaki nyonso bazaki ba mindele mbala moko na yeko pesa Nzambe merci na bandi ko kumisa Nzambe wana pona suka na yeko loba biso bateya biso na combat spirituel ke victoire ebandaka na molimo suke bandi na molimo na nzoto après bokoya komona ngo bandi kosalama na nzoto yango na yeko yebisa bino bandeko na ngai ba congolais tozala na kondima ke Nzambe asasali na mboka na biso etikali tomona ngo kaka na nzoto tomona ngo ndenge kosalama bana Nzambe na yeko comprendre pourquoi permettre na lobananu vision oyo te na bomba ngoti inane apona yeko loba makambo oyo poso tokomi déjà le 4 mars 2022 révélation vision wana esaki déjà inane mais Nzambe permettre ngai na lobango sikoyo botala ba makambo oyo ezolekana bandeko na ba congolais botala makambo ezolekana muke ndenge ezolekana bao balekanaki na mboka na biso papa botala makambo ezolekana tolongi déjà na molimo etikali tomona ngo na nzoto makambo nyonso ndenge bateya biso na combat spirituel ebandaka victoire so toziongo de na esprit na corps etikali kaka tomona oyo Nzambe ya kosala minene na kati ya mboka ya République démocratique mboka oyo ye apona. Dernièrement na pesaka bino message oyo ya le Jérémie na lobaka na bino ke molimo na Nzambe alobaki na kati ya mboka ya République démocratique du Congo mboka wana nde ekopanza évangile makasi ya retour ya Jésus-Christ de Nazareth. Na pesa bino déjà message wana. Pe wena ye oya koya ako gouverner na 3 parties ye moko akosala makambo nyonso tu ezala makambo Nzambe ezala makambo politique ekozala kaka ye moko pe wana aza akozala prophète akozala prophète ya Nzambe molimo na Nzambe de kozala na kati na ye na sina lobala bino pe likambo wana konanga ba congolais nga tango namonaki mama Kipamvita pembeni ya papa Simoki Mbangu lokwa na yebisi bino ki nayeba inanga mama Kipamvita te nayebi nanga pe histoire na ye te yango nazoyebisa bino
bande konanga ba congolais gouvernement fo ba historien batangisaka bana na biso kuna na Congo ba histoire pe ya Congo pona bana na biso bayebaka botala ngai na age nangoyo nayoka na ngana kombo ya mama Kipamvita mama Kipamvita te nayaki koyoka ngo kaka na 2021 na ndenge na monaki ye pembeni ya papa Simon Kimbangu siko nga aza mutu moko soki na moni eloko ndenge wana molimo na Nzambe loko apesenga deja explication ya vision o ya la kisaki ngai tangu na wuti musala siko na ye na koti na Google na komi mama Kipamvita tala kopi na komi mama Kipamvita na moni ba komi héroïne africaine ba pesinga pe date o ye abotama na 1684 na royaume Congo akufa na 1706 na koloba na bani siko kotala makambo na ye nyonso na ye komona ndenge azalaki héroïne makambo ezokenda pepe ndenge moko na papa Simon Kimbangu makambo ezokende mona papa Simon Kimbangu ndenge aboyaki injustice aboyaki makambo ya kokolonize batu makambo ya kodomine batu aboyaki biloko wana na ye ko comprendre bi yango na moni ye na suka yaki kote mapembe na papa Kimbangu yango fo toyebaka ba histoire ya mboka na biso ngai ezalaki na avant président Tshisekedi Fati abonzela mboka epa Nzambe nga na monaki yango déjà bien avant na monaka président Tshisekedi Fati azobonzela mboka epa ya Nzambe en tout cas tangu na lamukaka na sepelaka na révélation wana na sepelaka nango après sali mikolo na yepe ko yokake président Fachi abonzeli mboka epai ya Nzambe ezaki deja signe moko ya malamu Nzambe yebi ndenge asalaka makambo na ye na ba ndenge na ye Nzambe ye moko ayebi ndenge deja abonzelaki mboka ndenge wana botala makambo o Nzambe azosala ata tomoni nanu ya ebelete mais toyebi kaka ke Nzambe akosala ndenge aprometake we na ye akoya ye moko ayebi mukolo we na ye akoya bandeko na biso ba congolais nazoloba likambo yo totika kolobaka tolobaka bandeko mingi balobaka vraiment négativité pour la mboka na biso moko bande biso moko ba congolais tolingi koloba négativité mingi pour na mboka na biso bandeko na ngai ata mboka ngo ezokende nango pe malamu te ezokende ndenge nini tolobaka kaka ba positivité tangu tozolobaka ba positivité tangu nyonso pona mboka na biso Nzambe wana to eza lokola tozoko tombola molimo na Nzambe asala ya mingi na kati ya mboka na biso ata tozomona makambu ezokele malamu te tozana kondima lobi Nzambe akosala ya minene ngai ezalaki ezalaki avant le 23 mars 2023 oyo 2 semaines avant namonaki na WhatsApp mosaleli ya Nzambe moko achaki ke le 23 mars 2023 tosambela pona mboka na biso Congo surtout pona ba M23 salaki nini na bango na ya M23 basalaki yango le 23 mars yango wana bapesaki yango kombo ya M23 tango na moni yango bachango na WhatsApp ezalaki mosala Nzambe moko acheki yango na WhatsApp nga pe na zwi yango na cœur moni mona Nzambe abina nga prière wana o ba osala yo pe participer na prière wana après tokomi avant les 23 wana na moni na réseaux sociaux bachepe mais chaîne ya Psaume premier bachepe nini wana ke
le 23 mama na biso moko amonaki révélation ndenge nzambe alobaki tosambela pona mboka na tosambela pona mboka na biso surtout pona M23 wana ngape siko balobaki prière yango tosala yango na 12 heures ngape nzambe asaki grâce mukolo yango le 23 wana pe nasisaki nanga musala nanga na ba nasisi musala nanga avant tant nasisi musala nanga pe avant na zongi ndaku na eko banda prière na bandi prière na ba 12 heures et ça ka grâce pe nasisa ka avant po na ya ko banda pe prière na ba 12 heures na ba 12 heures wana sikoyo to sali prière na biso ti ezaki mutu na mutu nde baba mutu na mutu kota azali eza ozana musala eza ozana balabala eza esika nyonso ozali sala kaka prière bimisa ka maloba nyonso oyo kobimisa na munoko oyo molimo na nzambe akotouche yo obimisa na munoko obimisi ngape na sala ki prière wana pe oyo molimo na nzambe acheki na munoko na ngai na sala prière na sali prière après na yako mona lisusu na réseaux sociaux mosala nzambe moko azape kaka awa na mboka ya mindele azape kaka awa na Europe mosala nzambe wana acheki pe na réseaux sociaux alobike ye akosala prière pe le 23 mars na 23 heures alobi akobanda pe prière na 23 heures 2023 et c'est lokola ke alobaki akobanda prière le 23 mars 2023 na 23 heures. Na lobi pe molimo na nzamba chenga suna kera lobi wana pe ya le 23 mars 2023 tango ye akobanda prière kota na réseaux sociaux tango ye azosa prière yo pe yoka prière. Ngape tango mosala nzambe wana peza na Europe awa abandi prière ngape na bandi koyoka ene azosambela. En tout cas, ça qui prière makasi, ça qui déclaration penza makasi pona mboka na biso. Nzamba pambola e. Après, tant asisi prière wana wa baneki na 23 heures et sili ngamoko pe après avant na lala na bandi sous prière. Na bandi sous ka prière pona mboka na biso. Siko tant asisi prière wana bandeko na ngai ba congolais na sisi prière bien après namona ba image o elekana na Kivu komo lekana na liboso longi na ngai ndenge ba kata batu na ba macheti ndenge ba violaka ndenge ba salaka e komo sala ngai sou passe na mutema na binzambe o asali likolo asali se sala grâce na mboka na biso kufeleki mingi bambule ebele so ba 20 d'années yango tozokende batu bakufa ka boye bakata ka batu siko tema esalaki nga pasi na mutema to sisaki ba na ebisi bini tozaki soki ba minute soki ba 1 heure soki ba heure nini na losa prière wana namona bandeko na ngai ba congolais namoni image ya Bemba liboso ya elongi na nga nzambe naki komona su image ya Bemba liboso elongi na nga likambu nini oyo ngana zosambela pona Congo sikona komona su Bemba liboso na nga ngana yebi kaka Bemba azali soki ministre na yebi kute soka zaka ministre ya nini na yebi te mais imagine liboso elongi na nga pona nini na lexi na nga ka ndenge wana na tuni pe molimo na nzambe na zuna nga pe réponse te na comprendre na nga pe te na sisi na nga pe prière na lali na ngai na tongo na ke na nga pe musala tango na zongi sikoyo na poko ande to komaka habitude tango zongi olobi natana no mwa le msu mwa nouvelle moko eza na réseaux sociaux tango sikoyo na tali nouvelle na moni remaniement Bemba ministre ya défense ngasiku na lobi nzambe ndenge na bande koyoka motema pasi ndenge wana pona mboka na biso seke yo permettre que Bemba koma ministre ya défense nzambe zwana oka lokumu nzambe zwana o lokumu après wana tangu na lobi mbongo molimo na nzambe pa chenga na kerke na koti mbala moko lobi na wana koti prière ya 14 jours pona ba FARDC ke nzambe wana biso oya kosambela to yika piko na kosambela bongo na kosambela na biso nzambe pesa makasi na ba FARDC na Bemba po baye ba ko défendre mboka na biso
po makambo yo nzambe akotika biso te. Na ye pe kokota prière na ngai ya 2 semaines. Prière na ngai ezalaka nzambe atondisa makasi na kati ya ba FARDC. Nzambe ezala na bango batambola na obanga yo pepesa bango makasi ya kosala musala po na mboka na biso. Bandeko na ngai ba Congolais. Biso ndenge bateya biso na ministère ya combat spirituel. Soki ozo sambela, il faut pe omona résultat na corps. Victoire ebandaka na molimo apo omoni na corps. Eza neti ke tango ozo sambela kofanda ka te ozo sambela, tango ozo sambela wana musala ko yela yo te. Tango yo ozo sambela ozo kendo luka pe musala. Tango oza ba problème ya administratif, tango ozo sambela ozo tambola pe na ba démarche. Tango yo ozo sambela ozo kendo luka pe musala, nzambe siko ko pesa o musala. Eza lokola biso bato tozo sambela toyika piko na osambela po nzambe apesa makasi na gouvernement na biso na basoda na biso na batu nyonso bazo sala kuna eza bato baza na côté ya ba économie, eza la bato baza na côté ya défense, eza la bato baza na côté ya culturel, eza bato baza na côté ba ministre nyonso ndenge baza wana. Tango biso batako sambela tozo sambela nzambe azotondisa pe makasi na kati na bango po mboka etambola malamu ye moko ayebi oye abongisi lobi. Yango message na pesi nzambe apesi nga na pesa bandeko na ngai ba Congolais, nzambe azala na bino nyonso. Amen. Voilà, merci beaucoup. Bananzambe Tolani, révélation très important. Il y a vraiment avec ce génie depuis la France, la servante de Dieu. Après ce message, c'est très important. Tout le monde nombre de personnages qui sont au Amoni. On a déjà signifié quelque chose. Alors tout le monde de la Makasi, on a beaucoup d'habitude, vous allez vraiment Madame Mingi et numéro est à notre maman, ils en a c'est na bas écran. Vous avez besoin de questions, bengaye, poser des questions à yo, pour mélayer, encourager. Tout le monde nous allons poser ça, sur vos quitter, attendre vos commentaires, pour mélayer, poser des questions à Roland Yango, c'est très important. Dans ma pambola biso, nous sommes arrivés à la fin, il y a cette émission, on a appelé ici maman la biso, maman sagesse, maman GH, pourquoi pas, notre papa Osé Amani, car dans le Bakaya Zanzete, car que le Seigneur vous bénisse abondamment, tout comme Nabiso, na Souka, il y a une émission, et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu, merci pour ta grâce. Merci papa parce que au banda qui nabiso pour commis nabiso na suka ya message oh tika été Saint-Esprit écoute ta kati na moko et sur le samuti et sabiso makasi ya kobondela pona mboka car tu es le sauveur de l'humanité na komona Jésus Christ notre bon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ et bye bye, à la prochaine.